kayo lolingi kaniye basinga kayo lolingi nini nakisanga oyo kalo sambo ya bana taka kandenge ngai nazali ko vivre kandenge nini alors ko vivre na ngai ko senga bone to moni oui ka ko senga nde na vivre ka po ngai nazana no mupaya awa nakina 2019 tokimaki gere ya kamwe na sapo a partir ya kamako kameko yoka soniye ozamwana na moto te po yoko sanga ozamwana na moto kayo lolingi nini bayembela kayo lolingi kaniye basinga kayo nene ngai pe nazani lika ke lobilwe na kotelema pe penza bomoninga na telemi na bandi kotambwa makolo mibale mais soki penza wala lika hotelema ya kotambola oui na kotambwa soki penza kundima oyo penza so na ndimeli pase walisa azana capable ya kotelemisa pe na kotambola penza makolo mibale oyebisa nzambe wana nini ya otala ozamwana na moto te po yoko sanga ozamwana na moto kayo lolingi nini bayembela kayo lolingi kaniye basinga kayo lolingi nini nakisanga tala ngai ndenga na zaboye na handicapé na vivre kapona kosenga mais grâce au nzambe passé nzambe walisa saleli ngai pona ngai na regretter te mais na kumisi nzambe ndenge ya saleli ngai miracle moko ya munene oyo mokilo penza ngai na ko comprendre te moi ça zalaki na zemi azaki na zemi ayokaki pasi makasi pe makambebele kotelaki na kizemi na ye pona kobota esenga yeke basala opération motema nange esukaki nazalaki na mbongo te mais bikamwa apate walisa mwasi abini normal sa cicatrice mwana na minute ya komi 4 mois sa problème mwana azobela pamba te mwana azolela pamba te nde bana mosusu bazaka soko omoni mwana nanga pe okosepela na ye makasi abimi pe kitoko makasi yango wana oyoka kosinga ya bana na yo baoyo nyonso bayaki pa na yo batikala jamais koyoka soni ozamwana na moto te po yokosanga ozamwana na moto te po yo wanga na nzambe maladie koya ekokomisa yo na eta oza nga moko je une sœur azaboye na eta yo za nango lelo est-ce que ya ezaki maladie ya yo peut-être maza maladie ou bien ezaki mauvais sort soit bande komo mabokela komo le komo mabe ne sel ki komo na eta oza nango ya ngai ezaki maladie te mais nga na botamaki na handicap te mais naki ozwa handicap na 6e primaire bakocha ngai tonga oyo ya mwangwele awa yango wana nde yaki kobuka ngai ya buka nde yango wana ebukaki ngai makolo nyonso tu oza sike eza yango mpo bafamille mpe na biso baafricaine bafamille africaine eza na makambo ebele est ce que te na famille moi désarroi ezalaki mwa likambo moko te mabe bondoki ezalaki te nde esalaki okóma na eta to buka tonga wana nde esalaki epikir wana okóma boye bon ngai nazalaki papa na nga nde azalaki soda mais soki abandi osala mabe soki abandi osala malamu nayebi te mais batonga mpe naza na bacicatrice awa oyo babandi obika nga batonga moko ya bukabuka mpona nazala makasi mais ezoka nde tonga wana ezalaki na ndenge moko ya mabe ntango wana ti lelo na ekokoma handicapé nazotambola lisusu te ta kaka ndenge ngai nazali ovivaka ndenge nini alors
Pour vivre na ngai ko senga bone to moni oui ka ko senga nde na vivre ka po ngai nazana no mupaya awa nakina 2019 to kimaki gere akamwe na sapo a partir akamako ngana mwasi ngai pe yepe azo supporter talaga ka bolingo o ya kinzambe ekote aka ya kinzambe na ya satana ekufaka na ya kinzambe so kinzambe tendele o mwasi akotikala kaka mwasi na ata balobi basali boye boye pa na ya komona rien ngene ngai pe nazani elika ke lobi lwi na kotelema pe penza bomoninga na telemi na bandi kotambwa makolo mibale mais soki penza wala ligi hotelema ya kotambola oui na kotambwa soki penza kundima oyo penza so na ndimeli pase walisa azana capable ya kotelemisa pe na kotambola penza makolo mibale oyebisa nzambe wana nini aotala na koyebisa nzambe na kopesa ye merci pe na kondimela ye seko na seko libela na libela na bande ko baotala biso oyebisa bango nini numéro de téléphone et puis to kabana na tikelo micro souvent na bande ko na ba chrétien baotala selenti moment bande ko nyonso to oyo bozotala ngai ndenga na zaboye na handicapé na vivre kapona kosenga mais grâce au nzambe passé nzambe walisa saleli ngai pona ngai na regretter te mais na kumisi nzambe ndenge ya saleli ngai miracle moko ya munene oyo mokilo penza ngai na ko comprendre te moi ça zalaki na zemi ayokaki pasi makasi pe makambebele kotelaki na kizemi na ye pona kobota esenga yeke basala opération motema nange esukaki nazalaki na mbongo te mais bikamwa apate walisa mwasi abini normal sa cicatrice mwana na minute ya komi 4 mois sa problème mwana azobela pamba te mwana azolela pamba te nde bana mosusu bazaka soko omoni mwana nanga pe okosepela na ye makasi abimi pe kitoko makasi yango wana nanga eza 081 74 91 265 081 74 91 265 pendant des numéros oyo penza même moto nyonso tout ce qui olingi kete osalisa ndeko na yo osalisa mobola neti nini nazali nzambe oyo nyonso oyo alandi ngai nzambe apambola bino boza kaka boza na kundima ya nzambe ya pasteur walisa merci mingi nasepeli ko nzambe apambola bino de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Eye bino batu oyo buzana posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te agence ezaka moko Zibe service ya José Baïla agence Zibe service ya José Baïla yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga
jibe service eza kusala musele awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police jibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesi bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai